nakobanga te mosikoli nanga azali ye akolobela ngai azali na bomoi nabeleki maladie vénérienne nabeli malade wana nameli bakisi na mesala komela liboso papa avi nanga passé soki nameli kisi wana nabiki mais cette fois là namelaki natikela kobika te e nakoma okende mpena na pembeni nakoma na suka ndio mbete nakomi na suka makasi esilinga donc nakoma okoma pembeni na suki na maladie wana papa tu étais terrassé par la maladie entre la vie ou la mort donc comment qui vraiment na suka ba kozelaka aliwa qui se simite ba minganga bako kito otamoli pa ni ngai nazali yo likambo na ngai eumeli tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo loba na ngai longo kotika ngai te entre la vie et la mort. Et puis c'était une maladie secrète. J'ai souffert dans mon corps. J'étais malheureux, je maladie, mais je maladie. Ezali na yo kolon Elikia nangai ezali na yo kolon po nakola ta suso ba ndibata normal te subitement banini meneno nta il faut tamso chaba wat bilo mandingona banini tuta ba masi bachaka mais comme itango mobo epinza na komi kokoma na suka pona meli bakisi nyonso possible na kokaka te po nakola ta suso ba ndibata normal te subitement banini meneno nta il faut tamso chaba wat bilo mandingona banini tuta ba masi bachaka mais comme itango mobo epinza na komi kokoma na suka pona meli bakisi nyonso possible na kokaka te nakobanga te mosikoli nanga azali ye akolobela ngai azali na bomoi nakoloba nini lisusu maloba esili ngai nani akososola pasi na ngai seyo Yesu esika mayele ya moto esuki. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission Rien que la vérité. Et Nzela Yalola qui vous est toujours présenté par votre humble serviteur Alvin Beya Mabona ki Bonzambe. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Otoya Kolobake Nzamba Boto Kwaye. Les sous-sois finalement ça c'est un grand merci na bande cognos tout bastena musaloyo. Là je vois notre papa le pasteur Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukoya motema bivens de homo depuis Londres, pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta bien-aimé dans le Seigneur, Simana Otoya Kolobake Nzamba Boto Kwaye. Les sous-sois puis awa toza quelque part, toza par l'évangéliste Denis Ngonde bien-aimé, Tokisaki Bonzambe, na Loyembo pe na Maloba, na émission Lelo, avec l'homme de Dieu qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien. Shalom papa. Shalom papa Elvin, ça fait très longtemps. Très longtemps papa, vous que ça moi là-bas. Jamais. Tu es banda peut être au Koba, tout ça toujours ensemble. Vraiment, merci depuis 2006 hein. 2006 vraiment moi était au Bandikala. Na moni ko bota maman na ko bota comme papa boka moi na été. Merci beaucoup l'homme de Dieu, Lilo bana bande bazolanda. Nzamba pa molabino na émission on avait été mutu moko lendi sama pe ko bondi sama ndenge ndeko Alvina baka Bonzambe toujours ko bosa na Nzambe te olie omeli olati okepoto otombolami osiki toko sili bala ko bosa na Nzambe te et délai pe ba bosa na Nzambe papa na moment ya passe akolokelo nya Nzambe mais Nzambe so apese loko azana ngo posa abosa na Nzambe c'est là ils allaient vraiment nini ezalaka maka reconnaissance ya mutu ezalaka posa mabe ya mutu. Mon Bible dit que le désir de la chair
eza cher oyo pe molimo eza molimo cher elukaka kolia kolata komela kobala kovoyager poto tutu nyonso wana élévation succès gloire mais molimo elukaka amisokema amikitisa akonnie de plus en plus kolokolinga nzambe po te un jour akota na royaume des cieux yango mo ete eza désir na mokili l'erreur que les gens font eza nini bakanda te nyonso wana ekozanelo ezali bomo ya moto ce qui fait l'homme non succès gloire nyonso wana élévation kitoko libala bozwi eza pamba la Bible dit à quoi sert un homme de gagner toute la terre et au finish à perdre vie na ye eloko moto ezali kokangama na nzambe po ete un jour okota lola. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Papa, ton message on a déjà dans le yembo. Pourquoi c'est ça on a béa qui bonzame dans le yembo. Béa qui bonzame. Ah mais ça n'a pas kita. OK, parce que on a biso. Na kokima wapi. Ngana kanisi bomo inanga. Mabenga ina sale liokolo. Elukeli na makambo. Nazangi kimya sengo nanga ebongwa ni mawa papa yo limbisanga papa yo zambe nanga ngana kokende paina papa ngana kondima mabe nangai ngana koloba na ye papa limbisa mabe na ngai ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa nsima bomoi na ngai limbisa 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 mabe nanga papa loyemo lorsque vous yemba message nous transmettre message nous transmettre ezali que na mikitsaki liboso na nzambe bolimbisi bande bolimbisa ngai na bapelo kota na kanisaki liboso na nzambe nazokanisa bomoi na ngai ndenge ezalaki na tikaki nzela ya nzambe nakomi okitamola nga moko conséquence ya koabandone nzambe ememi nga makambo ebendeli nga pasi mpe bolozi yango nakomi keke pa na sarete nabi tetetete nakokoni eboye te bomoi nanga ezalaka boye te tika nazonga pa na tata comme la femme produit akendaki ntango akei azwi bozwi na yake asali makambo nini alingaki asali baposa jeunesse na ye asali posa motema na ye nyonso ali nango esili etango esili na yakoreseno tika nazonga pa na papa d'abord quand il m'a dit non 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 cause on a sauté pour lui il croyait que la porte lui était fermée à cause on a sauté muta on demete à cause ma be sale ya besoin de konongozo na nga tango oyo quelque soit ma be au sala na vie oboma bato olia bato sopa bazemi au sala bato ma be empoisonna bato au sala bato banko bakane au tia bato na prison au zo basa bato mibala bato nyonso sala na vie na yo yebe test encore possible zonga na sima zonga na nzambe. Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner de tous vos péchés, vous l'avez de toute iniquité. Il y a pas un nzambe, na ben nazongi pa na papa ya menga maboko polele. Ya Bible dit, attends ma soumou ezalo kola ngola, zama comme ça on plus blanc que la neige. Zonga pa na nzambe, nzamba ko lemisa. Ils en ont autre temps, te tozongi na ipa na kolo quoi. L'homme de Dieu te robeta du sola de l'eau, il y a Aniv na yo hein. Aniv obana carrière na âge papa. Dans ma carrière, na âge de carrière musicale, la musique chrétienne, à âge de 17 ans. 17 ans. Waouh. Parce qu'on a comme 60 ans, ça fait total 43 ans. 43 ans. Combien d'albums déjà? Nous avons 7 albums plus de remix. Eli Kananga, comme on a eu Kanisi Yaya, Ngolu, Giovanna Belema, plus Belela, remix il y a 1, 2, 3. Et plus Gina Laeso, remix il y a comme on a eu na Swahili. Ok, on a 17 ans, lorsque vous avez un karatéka, papa. Nous avons fait karatéka, nous avons fait karatéka, donc on a 17 ans, nous avons fait âge de karaté, parce qu'à l'âge de 17 ans, nous avons fait une décision, nous avons fait karaté, nous avons fait
pour nous qui n'ont pas la karaté na comme une ceinture verte na comme c'était vendre bunda na ngapé j'étais timide mais na mona ki tina nini na ke na chorale le colomona le banda le komona kati mana matika kaka mukili yango na tika pena ba karatango na tika nanga ndi na kokota na chorale le 25 décembre 1978 et là on est pour ça qu'il y a vraiment soit il est comme ni la rayon na vie et tu n'as cause de décision au consacrer vie non encore papa bon et ça deux phases phase de besoin ko bongo la motema nanga na bino servir nzambe et phase mi baleza ki la vraie repentance na puissance ponza mabenga ngalo ko la serviteur na beleki maladie vénérienne na beli maladie wana na meli ba kiso na mesala ko mela liboso par rapport à vie na passé ce que na meli kiso na biki mais cette fois là na melaki na tikela ko bikate et na komo kele pena pemeni na koma na suka ndio mbete na komina suka makasi esilinga donc na koma pemeni na suka na je dis non c'est que na zonga pana tata et mkolomo c'est que to côté retraite na bandeko ngapa na côté retraite tana côté retraite nzama mona ki tananga on a zaki nango nazaki malheureux une situation dont les parents ne peuvent pas trouver solution pour moi ni les gens de ma famille ni les hommes ni les médecins ni les médecins et c'est que nzambe amona ko le nanga na saki ngolu pa nzambe tata limbisa natiki bomo inanga yo so epai na yo nzambe salilanga ngolu na yo kinona komambo na saki ngolu pa nzambe tana beli nzambe memonisi na bomo inanga alimbisi mabenanga alongoli maladie vénérienne na belaki wana asukolinga abinanga kingonde na même occasion comme je fais j'ai fait la vraie repentance. Je me suis réconcilié avec Dieu. Tu étais terrassé par la maladie entre la vie ou la mort. Okay. Donc, comment est vraiment dans ce cause la kaliwa qui se simite ba minganga bako qui to tamoli pa ni ba parents no yo mo to lo bake ba ko ko peso guérison entre la vie et la mort. Et puis c'était une maladie secrète ba bagité. Je souffrais dans mon corps. J'étais malheureux, je malade, mais ngana motema na beke eza maladie vénérienne. Pour nakola te suso ba ndibata normalité subitement banini minino ta il faut tamso chaba wat bilo mandingona banini tuta tukaba masi bachaka mais comme itango mobo epinza na komi ko koma na suka pona meli ba kisi nyonso possible na kokakate c'est ce qui n'a bien qui m'a pas nzambe il était la seule solution le seul recours qui me restait le seul secours qui me restait yana bagité je me suis décidé na kene pas nzambe na mitika pa na ye alobaki nanga ke ngondo ebike na liboso na ngai namona mutu moko namona mutu moto ko libanda ni na libanda mo na kati pour habiter si tu es tiède je te vomirai rose la tièdeur te dit chaud ni froid mais tu dois être chaud à moi ni froid avec le diable mais non tata na poninzia na yo yango na bete na tiki bomona pa na tanga na lobeke papa limisa mabenanga je me suis répondu et pai liboso na nzambe papa limisa na ozonga la société et c'était là où malade na kinaki yango moko instantanément et papa malade en origine on ezali ozoki na banzela nini mobulu te mobulu kolanda bana basi kozana basi belé na vie tout ça yango c'est là qui na do impudicité yango c'est qui ndengona. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Olobi ko koma ki na suko koma ko sentir que ozo lingo ko fo komi na suko. Ko ko faté de simple malade koma ki sans issue, sans guérison, voilà sans soin. Sans soin. OK, ce que bien na koma la gonité. OK. Ce que papa na bande ko moko bazolanda yo, eza na maman moko papa moko terrassé par la maladie. Ba docteur ba kanga na ba problème, akomo mona net ka meli ba kisalembi. Alemi vraiment na komila bakisi amoni ki akomi na suka amoni ki azozela liwa na ye et ya papa par rapport ya témoignage autour pesa papa que yo posaki terrassé par la maladie et l'attaque nzoto linga ko kufa nzamba yo ko bikisa yo na bandeko bazolanda o ba message déjà na bakisi ba komi na suka souci ton midi pourquoi et là on est nokolo bana ba bungisa espoir et parce que miso ka komo moko pona bikisama il y a du salut à aucun autre nom sinon au nom de Jésus. Et c'est très important que tu dois le comprendre. Ton salut, quand on parle du salut, on parle du salut intégral, de salut spirituel, salut social, salut matériel, salut financier. Tous les saluts, tout ce qui est compris par rapport aux besoins de l'homme, la solution, la personne qui étanche notre soif, ce n'est que Jésus.
Sa parole déclare que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Il te suffit seulement d'invoquer son nom. Tata, Biki Sangai, Lokola Bartimée, Agangi, Jésus, fils de David, sauve-moi. Il n'y a que Panaïs comme cette femme à la perte de sang. La Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Invoque le nom de Jésus. Il est ton secours. Il a la solution à ton problème. Moi, je dis que Satan a causé que yo mage côté qui n'enzana ye o akangi ba photo akangi ba vidéo ba comme na suka soko mega ko bon le motema la vidéo bien aimé ndima ko to ba sambusa yo ndima ko to ba photo ne bima mais o sauver vina yo pour être ça passe la fin existe, l'enfer existe, les royaumes des cieux aussi existent, les cieux aussi existent. Comment ça n'a été? Et surtout na biso ba sel nzam. À quoi te servir, mais tu as servi Dieu pendant tout ce temps en Vinayo. Pendant tous ces beaux jours na Vinayo. Et Mkolasuka, Nzamba était loin de toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Zonga pana Nzamba makolomi balé. C'est pas trop tard. Quel que soit ma belle au salaire, quelque soit de la page au salaire, c'est encore possible. Il est un Dieu de grâce. Ce qui fait sa différence avec les autres dieux, avec les autres petits dieux, lui, il est Dieu qui pardonne. Il nous pardonne de toutes nos iniquités, de toutes nos iniquités, de toutes nos fautes. Quel que soit le niveau de faute au salaire, à table de la preuve. A tous ceux qui condamnent innocent mata ezeli mamba solo nzamba olimi sopa big sayo et avec lui nouveauté à vie, restauration, renouvellement ezalaka possible. OK. Papa Denis Ngonde, merci beaucoup na exhortation PC mais ezana bande musu papa tant azola na lobi ke papa na salignon surtout na prier na pesi ba offrande na kutana ba pasteur ya ndenge na ne ba prier lenga papa Denis Ngonde mais na zu solution te ba comme na point monde mo na Jérémie na Bible bazo pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ba misu bazo pourquoi maladie na ngezo umela pourquoi célibat na ngezo umela pourquoi nazo zala pe ko se planète ba ninga te asali ba prier ndenge na ndenga kutana ba sana nzama ne ba sacrifice asali aucune solution papa. Bobby, ne t'en fais pas. Tu es en train de réclamer par rapport au temps qu'a duré ta circonstance. N'oublie pas que le Dieu, dans ce qu'on fait pas c'est lui le maître des temps et des circonstances. Ne l'oublie pas. Peut-être que tu as oublié comme le dit le prêt. Baki 10, c'est ça le cœur de l'homme. Ce qui est sincère, c'est temps pour la vraie repentance. Si c'est la vraie repentance, maladie c'est la prison. Malgré que na base nango, nous avons limbisa yo pe ko bana nouveau départ. Et ça question attend ton cœur. Obi patwata na misu benza matala motema. Sunza ma motema na no ne bongite. Tu n'es pas encore prêt. Ya ko ya pa na e. So big so qui ne sont contre ma somme comme les 9 lépreux aux foncés sous et pas un ensemble de l'âme de l'esprit et de l'âme et ça très très important même aussi du corps aussi c'est l'intégral et c'est important mais au esprit et ça plus important que tous les autres saluts à big sénéo tout lui est soumis même à des démons maladie même le diable. Toutes les circonstances lui sont soumises. Tous les temps lui sont soumis. Il y a été à ça capable big ça. Il y a changé position yo. Nous avons changé la situation. Amen papa. Loye Moscow papa na komi na suka na ba o ba komi na suka et ça la bango bien. Ofuta nyongo na ngai. Osilisa mapasi na ngai tina nini na nyokwama osio nyokwama po na ngai nakomi na suka makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo makele ngoni zipaka ngai
loboko na yango esimbaka ngai papa simba ngai kotika ngai te yo nde kimelo na ngai ye nde mobikisi mobateli mpe ebombamelo na ngai haleluya eli eli lama sabatani kotika ngai te mosikoli na ngai lisungi na ngai kouta na yo kuna na ekulusu yesu nyonso ekoki mpo na ngai nazwa elonga salela ngai ingolu na yo nano lakaki papa okokisaki te nano otambusaki osukisaki ye na nzela yo nde okawisaka ma ya misa bato ne seulement okawisaka papa yo nde osilisaka ngo libela na libela aba papa okokisaka yonso mokano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai kausa mapota na ngai bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo natali pembeni na ngai bato mabe bakofuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo loba na ngai longo kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te Bonzambe na bonzambe lo les ofuta un grand merci na Gelor Elimbe oyazola na biso depuis Paris papa lobi kotika ngai te na nzembo ozolela ozoloba nini pa na nzambe au fait naki devant association mon boye je me suis dit oh ngaza mwana nzambe c'est ce non vivre oh makamo non vivre oyo non nakoleka ngo te parce que c'est la croix qu'il avait dit que tout est accompli et étant donné sur tout le bénéfice de la croix, de l'œuvre de la croix, c'est au travers de ça que na poussé na liboso nzambe koloba na nzambe te atika ngaite kokisa iloba na yo na bete natali pemene nga bato mabe ofulu nga na nzeli yo tali kamna nga pe eumeli ababa papa kokisa nyonso mokano na yo ekokisa mapona nga longola soni na nga kausa bapota na nga bongo likambo na ngai selanga ngolu na yo voilà ne senge pas na nzambe partant ma promesse na ye asala quelque chose dans vie na nga pour la session na zaki na OK merci beaucoup l'homme de Dieu obimisi ba album papa première chanson ni tant que obani carrière no OK et confirma qui vraiment musala na yo na kata musique te banzem nyos te dans tes débuts quoi je me souviens dans mes débuts banzem na yemba mingi za yango Erikana ngai ezali na yo kolon Erikana ngai ezali na yo kolon Zambale Zambe Zambe bateraka banana yo Sokoyo obateli elonga ezali na nzembo ususu Alleluia Alleluia na yo nkolo Alleluia nkolo na bikisami na nzembo oyo boya
Masia Yesu Boyaka boyaka bandimi Boyaka bandimi Tokene lola mboka na biso. En tout cas, merci beaucoup Papa Denis Ngonde. Tango yemi ke eliki anangai ezali pa non kolo. Olingo lo banini papa. Nga lo baboye. Ete Bible bi oyo nzamba o atela nzambe asuka na sonite. Na bena nzambe te eliki ananga eza epai na yo. Yana mitika ki liboso na nzambe kilomete na se convainc pas na yo. Tu es mon espoir, tu es mon espérance. Bible ete moto sa tela nzambe motema. Moto tela nzambe asuka na sonite. Voilà ce que je voulais dire. Ata le lozo si mateto tia eliki aga epa na nkolo. Eliki epa na nkolo. Arosala. Adeseva mutute. Aza mwana motete pota kosa. Aza motete pota kosa ni mwana moto po na koyanga iloba na ye. Bilaka na ta koyango umeli suka ekokisama kaka. Merci beaucoup Papa Deningo netiko tokoti na lisolo ya anniversaire na yo papa. Papa okoli papa oza sunengo zaki liboso te. Nakoli. Okoli age poussani mais oza toujours na nzoto. Eleko tutatie yombo te na tikina bimna mazipembe bima. Même na ta yombo. Bon na ta yombo. OK. Mais le 26 na ta yombo. Vraiment. Parce que pembe vraiment elimo. Donc, ça fait 43 ans que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et puis 60 ans d'âge, donc ils ont méga frère. Mais nous autres toujours, il y a des Belenge. Nous autres Belenge. On a écouté nous autres Benza, il y a qui Belenge. Nous avons battu les gens parce que nous sommes tellement moulaï, nous sommes tellement moulés et que nous avons battu la biso pour être tout comme ça. Nous avons malam pour tout ça. Donc un esprit saint dans un corps saint. Vraiment, merci beaucoup. Papa Denis Ngonde et Zalakan événement parce que tous os élons ouais. Dans un concert il y a pendant fête anniversaire un deuxième concert. Et ça on a fait l'année tout clôture la fin de l'année oyo. Et ça le 26 dimanche le 26 décembre na jardin botanique. À partir de 14h jardin botanique ils ont gagné outil na Kasebu na commerce aux autres que le droit zand bâtiment sous les jardin botanique on va banzete tout ça na kati on est comme banzete ça na jardin botanique tout ça on a kati. OK papa eza date ni na date ni le 26 décembre à partir il y a 14h le 26 décembre à partir il y a 14h na jardin botanique yaka ben invité pe basé belé toye babango te ba connaître banani ba ben invité liboso na ben on invité parce que baza suna ngawa te ba koma mo musika d'abord Judith Ngonde. OK ouais iyo elonga nanga avant père Rosala côté France avec lobby Judith a déjà avec lobby Aronzoya si pas demain dimanche OK Rosala awa aux États-Unis azoya Yannick Ngonde azota Suisse azota Suisse azoya yakoya ba veba le 22 le 23 yakoya et tout ça pe na leki ya frère Charles Carlito landu la so betana zaiko kala longwa na ye et ceux qui voient na ba pambola bango voient ne mona ya na ye yepe auté Paris azawa auté France azali déjà na kin yepe akoyemba et sans oublier que sikanga na zali fo mona frère Patrice Vazala frère Mathieu Vazala maman Chabani par zonga simate frère Frank Moulaja et puis na Lombongo na ibte so boya nebte so boya mais ibte so lancé na mission nyoso bakunda sisi na ibine ba ozanga te ba mission nyoso chrétien o baninga baya na bengse bango mais particulièrement une invitation na bona mote ka bande ko wana msona ebike sur kam ngeze le bazala invitation te ndenge matu azela invitation te ayana ye frère Patrice azela invitation te ayana ye kunda sisi azela invitation te ayana ye na mama Shabani ayana bango yangana na tseba mpena programme o peringa baya bakoma koyana ba concert nanga kadembu ko bayana bango bakwani problème ezate Frank Moulaja pe akoya ende gari papa pe nzamba sala ngolu pe akoya pona na contrat contact le type c'est que yakape. OK et que vous avez entré et conditionné ou comment papa bon liboso na tseki moins 5000 na $20 mais na longoli yango entrée za gratuite et pourquoi longoli yango bon na longo parce que bananga alors je dis pe na ndeko mona zana ya sunga mingi na msala nzambe papa ba conseil papa Lumeka il est mon conseil spirituel
il m'a exhorté que Natyango gratuite. Et on a tiré en 13 gratuite. N'a pas posé la beauté, bon, en fait, premier que mettre 5 000 pour un concert, tout ça pour un bon côté, quand on contribue, pour ça, la mine que aussi les concerts, il faut libérer les caméramans, il faut libérer les son, les maisons, les missions, tout ça. N'a tiré en banyon. Et nous avons pas contribuer, c'est à l'essence là. Il y en a 50 qui ont contribué à 5 000 selon leur possibilité. Puis, il y a $20 bateau Baniba Honorenga, il y a $20 Bahamogo. Mais, concert ça gratuit, entrée comme gratuite. Il y a gratuitement, et ce que nous avons honoré, nous avons compris, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite, elle est financière. Et c'est la dépense, il y a une énergie financière, physique, matérielle sur tout le plan. Et c'est les banzabto vont contribuer à nous ensemble. C'est très important. Même offrande nayo, même après cadeau nayo, enveloppe nayo pe osu comme ça, surtout que c'est anniversaire. Zama pombo bino. En tout cas, merci même beaucoup. Même quand poto zo kango ngo contribuer à musala oyo, olingo pamolanga, papa vient après c'est nos détails, obenga zama sunga pa pambola. En tout cas, merci beaucoup, Papa Denis Ngonde. On lui a instrument, musicien, publicité, musicien, transport na bango, lumière, mablon on lui a kiti, podium, nous on donc groupe électrogène, donc publicité ça na TV tout ça. Ça m'a sonné. Ezo Senga, Papa appelle sa contact avec la minute, concert Ezali. Confirmé le 26 décembre. Le 26 décembre, rien n'a raté. Ni négocié n'a raté. L'État peut signer là. L'État peut signer là. Et le mot daté donc le 26 dimanche le 26 décembre à partir de 14h. Comment ça raté? Il y a qu'un jardin botanique na Gombe ka permet un non loin grand marché. Yo mana commune Kinshasa Barumbu Lingwala. Ko beto no ko makolo. Oye. Oye na yo na jardin botanique oye wana entrée za gratuite oye pena mutu ka ba parking ozala mingi zana ba parking mingi wana okotala mutu na bien tie sécurité ozala to adorer nzambe et adoration ezali à part pona nga lingode to adorer nzambe ezape pona yo oza reconnaître pas na nzambe par rapport à nyoso c'est pona yo na 2021 et to nzambe merci pona osala pona biso na 2022 o aloba merci nzambe banete voir ta foi t'a sauvé. Nenge mutoyo. Parmi les 10 les plus temps que negi bango so big samaki ba ne pour malade. Mais tant que yeso ba nege vois ta foi t'a sauvé dire que malade on a comment on vient ko zonga sauter. Donc pour vivre vraiment oyo vivre na mbulo ta 2021 na 2022 kotate yaka secrètement ozali yaka le 26 décembre na jardin botanique au côté na gloire. Eza année gloire pour 2022. Merci beaucoup, Papa Denis Ngonde. Je crois bien que le message est passé. Na bande bazo landa biso tozo koba toujours na papa. Na yani Aaron Ngonde la fois passée ya ko benga ngate mais j'aimerais cette fois-ci ce koye tout le monde a tous l'émission na bana Papa Denis Ngonde o formé pe na musique. Aaron Ngonde, Judith, Yannick Ngonde. Et que ça l'a vraiment bien marqué. Là j'ai des on coup de que je connais très bien. Aaron Ngonde, Judith Ngonde et Judith Ngonde et je donne yemba et dergo de POB iba je famille va aller vite. OK, merci beaucoup. Je crois qu'avant le concert aux attentes au yama bon émission et que les kana poto pe goleka awana RTP chaque mercredi na 15h30 p vendredi rediffusion à partir de 23h20. Papa moi loyer moi avant que to kota na sujet mususu na kanisi hein non kolose bato tu ngolo pe bolingo ezali wapi na bilibanda konganga pe kotatola ete nazali ngolu ile mangolu pe bolingo na yo na kanisi bolingo na yo oh katina bo moinanga nini ngana salela kiyo pole longa ina tutatolo oh nini ngana pesa kiyo oh Pore longa inazala na bomo Mobelingo luna yo papa Bebolingo na ya Yesu Elelele Oh oh Mayo basiliko kufa
ngai naleki bango na nini oyo bazali na lopitalo ngai naleki bango na nini soki lelo ngai nazali na bomoi ezali misala na ngai te bobingolu na yo mpe bolingo na ya Yesu okolo kumisama netorama kolo. Merci na docteur Christian Chibumbu Lusamba. Donc depuis Moujima Yemotema maman Nadine Kamanda Chibumbu depuis Moujima docteur Christian. Papa naloye moyo onya oro ba message ni. Naloye bona kansaka eza c'est pour nous envoyer moi bizarre. Na ok Angola pour la première fois. Na Jean na mimi bango to ok Angola. On n'avait pas de visa. Mais un passé nous a lancé une invitation à Bito en Angola. Il m'a envoyé que $100 na ke na mimi musicien et na délégation on a payé nani pauvre grand frère Wilingonda. Anenga na mwasi na ye couple Wilingonda. Bala nenga toke na bango na Angola. Na nzela tokinaki ba difficulté yaki to komiti to leki matadi boma étape ya na composante bonne étape ya boma na mwanda. Ponzela ki mema pe makasi. To mataki na bus te popere na bus e ko na mwanda te. Faut camion mema bangombe ba camion ndengwana. On est entré to matina na sipota na limaki na kota mto tous les gens na kati ya camion na baboneki wana ezali de Ningonde. Et pendant que Bamsuba Oseka, Baloba critiqué, moi ça me faisait du bien. Kenza ma battelinga na vivre na participer na pas souffrance na ye. Na ka siko boninga nzambe na vie na ngai. Ah nzambe battelinga na kufite. Ba kufa. Peut-être ma erreur basalaki na vie na bango penga pe na sebe erreur wana. Mais bango ba kufi na erreur wana nga battelinga na erreur wana kufite. Dans ma famille, tam sun ndoki ko tape ndoki ko zala. Pour mingi ma famille ki ndoki zangite. Mais ndeni nga battelinga ba ndoka famille nga ko lianga te. Et j'ai souffert non ka sabongo nzambe na participer na gloire à nzambe na souffrance à Christ. Minga zo manzembo wana. Na kanisa nenza ba battelinga na vinanga et tout ça. Et puis tata na zongi Kinshasa na Ozonga et na acteur de Gaspé pour ça pour le banza mais merci. Non, ça n'a pas de ça, n'a pas vraiment, merci beaucoup, Papa Ndeningo. Mais au bêtis, les solo mon lobby que pasteur Atinelio $100 au Kéhin en direct. Mais les musiciens chrétiens belé comme avant aya ko beta concert, avant aya ko yé man église, bazo pe ça montant mo bo faut bien avant qu'il y a ça déplacement. Non, non, omuni. Mamoto c'est dans maman Nzambe. C'est que beaucoup de gens oublient. Dans un humble, on est humble. Explication qui a zuma peka yebani, m'a échangé. Puis de contact avec les gens, surtout puis de contact avec Christ. Sans monde comme qui m'a battu, il y a pas besoin de contact avec Christ. Muta benga bato musala, muta pesa adon. Ezanzam. Il y a pesa musala pino musala. Abi mwana nga Alvin na ngine nzako yema no batba kangula mababik sama batba bondi sama baleni sama yo adoré batba na devant trône nga nzama benga pona makamwana pona guérison peuple ne pona délivrance peuple ne pona kimia peuple na ye po peuple ne ya liboso na ye limisa papa na zana na ogaite menga nzema na ngane nzama bisenga so yo kyango et puis so osambela e ko pesa nzema posa adoré nzama e pesa posa bon la mutema e ko pesa posa oya pa na nzambe osala nzambe osala nzambe makolo simbale osala nzambe eko peso posa okama na nzambe. C'est ça mes chansons. Siko papa ngolo ndengo no pa na nzambe ngai na kene siko koloba na mutuke siko muto benginga na ya pona sala mission nzamba pesinga o sexy batuna mbongo na yo l'église na yo ben sima na yo
nga na ye mpona kokisa posa nzambe ça pas mission nzambe apesa nga kuli buta nzambe kanga me bikisa me pambolama na se ngombo c'est pas spirituel, c'est le contraire. Il y a posa nzambe. Oui. Mais ebele bazo salon na ba séminaire boti na biso $500 600 800 ko sala ngo za promettre de finalité. Certes je sais, je reconnais que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais mon colotel c'est Dieu. Pour nga senga cacheter au côté nga moni permet nga tourner na ma instrument. Au moni ba plateau ba podium des instruments betati en plein air. J'ai un studio j'ai un grand studio na Gombe. Et puis moi transport penza masunga to no sambu sa to na makolote. Ça mazo battre la biso papa. Les mêmes gens là au ba senga mbonga pe papa molanga. Na senga mbonte mais ce qui est seul musala ba bet ba pesa enveloppe na boite na zwa. Mina ko tika te na senga musana te ki bona zo enveloppe te. Na ko pesa condition te que na osa. Ce qu'on papa para nzambe na makamu na yo o zuri mbongo. Fenêtre nini porte nini tiki po nzamba ya opambola yo. Pour ceux qui mbongo ne sont déjà le foutu pas battre. La Bible déclare que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'a fait souffre d'aucun chagrin. On a battu. À quoi personne n'a eu maïma. Oyaki pose un bon. Obeti mouké, obeti dimi. Obeti mouké, obeti dimi. Et quoi personne n'a pas comme la kanda. Qui est bandé konanga. Tant que vous avez bien qui est au bossola qui est né. Quelle que soit l'élévation, quand il sera l'issolo bossola qui est en zambe. Élévation, gloire. Et bossenso vont en zambété. Mais papa, de Ningone, c'est beaucoup de personnes, beaucoup des artistes et musiciens chrétiens. Le lot se tombolié, à Longo n'a pas sa commis élevé. Orgueil est là, fier est là, Kindumbe est là. Beaucoup de musiciens élévation na bambazo koko gérant ngote. Orgueil est comme ma casse par rapport à Babino Nzama Witina Bino Musika. Succès oyozana bandé tout et bêta jusqu'à présent. Mais papa Denis est toujours la même personne. Orgueil, humilité, tout bien, en tout moment à s'approcher. Non. Pourquoi les jeunes peuvent gérer l'élévation en AD? Bon, Gamina, n'est le but, c'est détaché à la source. Abandonné à Suga, c'est détaché à la source. Pour ça, je me comme ça. Parce que source, nous étions à vivre dans la sève. Sève est dans la racine. La racine est pesama et ils ma belé. Dans le conon, nous avons salaka. Nous avons bagné parce que y a la racine, nous avons habité. Tant on se cantait dans la racine, nous étions dans la moïté. Et nous étions dans la moïté, quand on a monté. Et bien, quand on a les maisons, matézo, matakino, il y a un monde papa manzé mingi binya, bâtir ba moyen financier belé. Une semaine, un mois, 3 mois, à quoi faut se tirer à promotion n'est ni amélie pem. A bini ba yembi ba bini ba dance ko ba tokipe. Nous devons pas pambola mité ba zongi modi ba zongi na pose kobo na manzoto na bango. Ba bini pe na concert na yo musique chrétienne ba ko sele kobo. Pour te danser au bini c'est bango na pese on pose au sele kobo. C'est ce qui se passe dans la musique chrétienne actuellement mais c'est vraiment écœurant. Mais balobi que musique ba danse oyo et fait ba même fait étranger. Ba danseur ozo mona na ba clip. Ah papa danse ezali bible qui est tout sur le petit l'Éternel et louer l'Éternel avec les danses et les cris tout ça. Ils malam. Mais quelle danse? Inspirée par qui? Et ça, nous sommes même musiciens. Même Pelibot Tanzambe na Samoyo Zomona. Surtout en Congo. Papa Banga Salanga Ming Mawa. Comment on était battu? Comment on s'est fait là? Il y a un résultat qui est la source. Et qui sont que bateau Big Sama, bateau tout quoi, bateau Pambolaka, Mimvide Mabangona Solo, oh, so Sazi Momoto Bimi, Yamba Baolanda. Baolanda résultat. Résultat en YouTube. Et pas ensemble, et pas diable. Pour tout ce que le Seigneur fait, le diable aussi le fait. Quand nous ensemble était pour Big Sama, gloire à Dieu. Il y a nous ensemble pour Kota Lol. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Il y a bazo qui ne connaissent pas le canal lobby, comme le mabala, baluka nini. Bazo bate mingi abat. Mabala wana banini wana bazo wana source nini. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont mutu atiro beaucoup. Yo koi izangu ensemble. Papa Denis, question moi Yasuka il faut la poser. Il faut une source. Il y a guérison na source. Il y a puissance wana isawa. Satan peut habiter ça. Habite ça quand tout ce que fait Dieu presque tout.
Apa ka sali ça t'a pas sali te. Mais nous sommes masala ka ça t'a pas sali. Ah ça il y a copié ganza. Parce que Mikolo bandimebe ba comme courir toujours derrière les miracles. Miracle c'est derrière les prophéties. Et ce monde on a prophétie na mboko e pola pourri. Oh fidèle bazamu ke. Et papa Denis n'a posé question mon sous question na autour de temps aux Zoloba. Est-ce que musique chrétienne papa loyembo tant aux Kango et sengeli o se sentir ndenge o tikama parce que ba loyembo il y a bien non ezala que aux ka loyembo bato za na masumo zaki na hôtel oyoki nze moya ya Deningo na beti pour ça masumo et silio a te tobima olingo mela ma santé na ça mais to comme mo ba musique chrétienne ne belé ezo betanti na ba boîte na ba terrasse bazo mela masanga dans ces eaux na musique chrétienne yo monyon eza évolution to ezane et puis ça me kanda et ça quoi tozana sodo to comme na koma na Sodome et Gomorrhe Sodome et Gomorrhe et c'est quand nini fornication ezali et c'est quand nini biloko ma bien beza wana relation contre nature ezali to comme na tendance wana c'est comment nzambe pe zo tangama comment nzambe tangama donc c'est pas malheureux. Yango bébé c'est pas tout le monde qui crie Seigneur Seigneur bakota bokoza likolo tokeba musique nzambe même maté nzambe et tenir boso mutu liboso nzambe abanga nzambe akangama nzambe aleni sama na voix chrétienne na ye azwa kimia mage maladie mage problème mage difficulté akangama nzambe somo na musique chrétienne maté et peut c'est plus rien et le bagana batbo que ne poto boso amituka botonga mapango basuka ndengwana. La Bible dit qu'à quoi sert un homme de gagner toute la terre finalement perdre sa vie. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Bah miracle dans le monté. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il faut croire. Il faut en ensemble. Les miracles vont t'accompagner automatiquement lingo lingate. Ndeto bima motoke benzama epano msu bakufi misato bakufi o sela accident yo za yo eza miracle nzambe sina nzambe loboko nzambe ngolo nzambe mona biso bika mokolo mokolo tokeba o tanto mona nzamba yesa tine ba ekol boken batisa molamba moni ba miracle ba moni ma mebele bele ba demo ba soumettre de ba mango ba yene songo de ba yesu yesu de ngombo se pelate ko te ba demo ba bazali sumina bino bo se pla plutôt que comme on a venu comme ça et comme Amina. Merci beaucoup papa, c'est la fin de notre émission. Tous ceux qui sont dans un Kolobelanga par tout ce message non. Gloire à Dieu. Et nakobangate. Nakobangate. Mosiko linanga azali. Kolobelanga azali na bomoy. Nakobanga te mosiko linanga azali akolobela ngai azali na bomoi nakoloba nini lisusu maloba esili ngai nani akososola pasi na ngai seyo Yesu esika mayele ya moto esuki bien esika mayele ya moto esukaka esika mayele ya nzambe bandaka tomi kosa te bien aimé je m'adresse premièrement na biso basali na nzambe pendant que bademo batosa biso pendant que l'église biso est pleine pendant que tous ont offrande pendant que nous avons ça la biso. N'oublie pas, toute sa spécialité. Il a aussi utilisé Nabucodonosor qui était un païen, un idolâtre. À un moment, le Seigneur l'a appelé mon serviteur. Parce que nous avons utilisé qui est pour discipliner son propre peuple. Tout comme Nabucodonosor, nous avons installé là. Un jour, nous avons dit que je ne vous ai jamais connu. Nous avons dit que biso tant union tobela komo na ye tozala pembe na ye tozala belembo ya ngolu na ye belembo ya puissance na ye belembo ya lipambo na ye mais suk finalité nango eza yango na te finalité de tokotala bokonzi na likolo à quoi sert un homme de gagner toute la terre succès gloire oza nango nyonso oyo etikala okota gloire diable pesaka
eza moke boye. Et souviens-toi bien aimé, Bible ezoloba ete ou soit aux à la chaud ou soit aux à la froid, mais si tu es tiède je te vomirai. Et bien abisso bassin dans Nzambe tu côté déjà na tiède. Je le dis humblement, humblement. Tout le monde a gloire à Mokili, tout le monde a succès à Mokili, tout le monde a vieux et nous sommes prêts à faire n'importe quoi. L'enfer existe. Merci beaucoup, papa. L'enfer existe. Message très important. Tu peux oublier ça de source, les musiciens chrétiens nous sont à profit dans la musique chrétienne. Liwa isola na toujours na ba musique chrétienne. À profit papa. Et là on est encore la dispersion ya maman Tété Djunga Mbeke. Je sais que dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur a rappelé son serviteur. La Bible déclare, elle est mort dans le Seigneur, car les œuvres les suivront. C'est normal. Pasteur, prophète, baba, ndundu, kiboba, bébé, bisous to kufa, intellectuel, pauvre, malheureux, riche, bisous to kufa. Malik Bezali, kufa kote netani. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après la mort viendra le jugement. Maman Teta Koufi na gloire. Elle était restée fidèle à son Dieu, attachée à son Dieu. Malgré maladie terrassa qui est, mais elle est restée fidèle à son Dieu. Misala ye et bilé liboso tata. Tale sengo to lelene sengo pote akepe na se atola bra. Merci beaucoup papa Denis. On est là-bas au banana pour ça, il y a prière, il y a recontribué pour notre concert. Bazoana na nzela ni papa. Bon, le 26 décembre on a un concert na jardin botanique na Gombe awa na jardin botanique en face à la salle d'Iso. Entrée gratuite. Nous avons besoin de solo pour nous coxer le Congo, même avant, même après. Pour se mettre en abandon. Nous avons contribué à un concert Oyo pour nous rendre l'occasion de mes 60 années d'âge. Nous avons 43 ans en carrière musicale, paix à service ensemble. Numéro de téléphone anglais est Oyo. Plus 243 89 91 03 106. Plus 243 89 91 03 106. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Deuxième numéro, ils allaient 081, aussi plus 243 81 077 46 21. Plus 243 81 077 46 21. C'est ça, ce sont ça mes numéros. Au Benganga. Ozwanga moko nakoya ndekona bino ngonde wakana deni yende azo lancer appel à bino bosunga pe boya le 26 à partir de 14h. En tout cas on va tenir compte ya heure où eza Gombe et puis c'est que tozali eza jardin botanique moi bazambe eza tongi to bima malamu na sécurité tongo pita 18h30 to bima déjà donc to bana concert na 14h pile to bani concert to kene ko bosana te bato wati poto ba je dis tailler Aaron Zoya Yannick Azoya, les papa Carlito Lassa, Lando Lassa, Azali Père Goyamba, couple Boloba, Maman Chabani, Kunda Sister, Mato Samuel, Frank Moulaja, et puis Nandeko, Patrice Kobo Santé, Nasser, Nabiso, Iyembe, Esther, Iyembe, Azam Mona, l'église de la foi, à cause de la paix qu'on a payé, passé de la foi, à cause de la paix, dans un service de Moukola. Merci beaucoup papa Denis Ngone. Merci papa, merci. Très longtemps. Vraiment. Bonzambe, na bonzambe, Lola. Ezo fota simana on toya kolobake nzamba bo to kwaye ce soir to kotani biso nyonso le 26 na concert ya papa Denis. Bye. Angate. Mosi kolinanga azalie. Akolo belangai. Azali na bomoy. Nakoloba nini lisusu maloba esili ngai nani akososola pasi na ngai seyo Yesu esika mayele ya moto esuki bien-aimé esika mayele ya moto esukaka esika mayele ya Nzambe bandaka
Tomi Kosate bien aimé. Je m'adresse premièrement à Biso Basai Lanzambe. Et pendant que Bademo Batosa Biso, pendant que l'église est pleine, pendant que tous ont offrande, pendant que Nzamba Sala Biso. N'oublie pas, toute sa spécialité. Il a aussi utilisé Nabucodonosor qui était un païen, un idolâtre. À un moment, le Seigneur l'a appelé mon serviteur. Parce que Nzamba utilisé qui est pour discipliner son propre peuple. Tout comme Nabucodonosor, Nzamba Osala. Un jour, Nzamba que je ne vous ai jamais connu. Nzamba tika biso tango nyonso. Tobela komo na ye, tozala peme na ye, tozala belembo ya ngolu na ye, belembo ya puissance na ye, belembo ya lipambo na ye. Mais sous finalité nango eza ngwana te finalité de to kota la bokonzi na likolo. À quoi sert un homme de gagner toute la terre? Succès gloire aux anango nyonso yo etikala okota. Gloire diable pesa eza mukebo ye. Et souviens-toi bien aimé, Bible zolo baete ou soit aux à la chaud ou soit aux à la froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Et ben abiso bassin dans Nzambe to côté déjà na tiède. Je le dis humblement, humblement. Tout le monde a gloire à Mokili, tout le monde a succès à Mokili, tout le monde a vieux. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi. L'enfer existe. Merci beaucoup, papa. L'enfer existe. Message très important. Tu peux vous dire que les musiciens chrétiens sont à Kofi, dans la musique chrétienne. Liwa isola toujours dans la musique chrétienne. À Kofi papa et là on est la disparition de maman Tété Djunga Ndeke. Je sais que dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur a appelé son serviteur. La Bible déclare, elle est mort dans le Seigneur, car les œuvres les suivront. C'est normal. Coucou faisant un promoteur, nous disons pasteur, prophète, baba, ndundu, kiboba, bébé, bisous au koufa, intellectuel, pauvre, malheureux, riche, bisous au koufa. Mani que vous allez, koufa côté netani. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après la mort viendra le jugement. Maman Teta koufi na gloire. Elle était restée fidèle à son Dieu, attachée à son Dieu. Malgré maladie terrassa qui est, mais elle est restée fidèle à son Dieu. Misala ye et bileli boso tata. Tale sengo to lele ne sengo pote akepe na se to Abraham. Merci beaucoup papa Denis. On est là-bas au banana pour ça, il y a prière, il y a contribué pour notre concert. Bazo na nzela ni papa. Bon, le 26 décembre nous avons un concert na jardin botanique na Gombe awa na jardin botanique en face à la salle d'Iso. Entrée gratuite. Nous avons besoin de solo pour nous concéder au Congo, même avant, même après. Pour se mettre au tika na banyongo. Pour nous contribuer à un concert Oyo pour nous rendre l'occasion de mes 60 années d'âge, na 43 ans carrière musicale PA service en Zambie. Numéro de téléphone anglais Oyo. Plus 243 89 91 03 106. Plus 243 89 91 03 106. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Deuxième numéro, ils allaient 081 aussi plus 243 81 077 46 21. Plus 243 81 077 46 21. Ce sont ça mes numéros. Au Benganga. Ozwanga moko nakoya ndeko na bino ngonde wakana deni yende azo lancer appel à bino bosunga pe boya le 26 à partir de 14h. En tout cas on va tenir compte ya heure où eza Gombe et puis c'est que tozali eza jardin botanique moi bazambe eza tongi to bima malamu na sécurité tongo pita 18h30 to bima déjà donc to bana concert na 14h pile to bani concert to kende ko bosana te bato wati poto ba je dis tailler Aaron Zoya Yannick Azoya, Leka Papa Carlito Lassa, Lando Lassa, Azali Pagoyamba, Couple Boloba, Maman Chabani, Kunda Sister, Mato Samuel, Frank Moulaja, et puis Nandeko, Patrice Kobo Santé, Nasser, Nabiso, Iyembe, Esther, Iyembe, Azam Mona, l'église de la foi,
kozala pe kuna pe na passer de la foi pe kozala po dans un service mpona. Merci beaucoup papa Denis Ngone. Merci papa, merci. Très longtemps. Vraiment. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba bo to kwaye soit to kotani biso nyonso le 26 na concert ya papa Denis. Bye.